Bonjour na bande ko bomesana kolanda biso vous allez brancher sur la W Radio Télévision du Solo et salut toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vos pertales. Mopanzi sango molobeli ya peuple congolais. Balobi soki ozali mopanzi sango, ozali mutu oyo monaka, nyonso ekoleka na kati na communauté na biso, tozali obligé toloba yango. Bande konangai soki lelo na ye po na kokebisa ba congolais pe ba congolaises nyonso tout po na kokebisa ba combattant na ba combattante nyonso tout parce que na kati ya liti oyo na kati ya combat oyo tozali na ba infiltré ebele batu misusu okomona bango na ba marche baza kotinda batu bafinga Kabila bango batu liboso ya kofinga mais or que bazali ba traître batu misusu na ba marche bokomona bango azali kofinga posa apasuka mais or que bazali na bango ba traître bande konangai na kati na komba oyo mingi babebisi misala na bango mingi babebisi mabala na bango mingi bakendaka Kinshasa te mais bande ko ebele tozali na bango na mikili na poto bango wana bazali na bango ba traître bazali ba combattant ya mbeli ya minu mibale na moi azali combattant na butu azali informateur na moi azali combattant na butu azali mutu a PPRD to mutu ya M23 bango nyonso tu balia ke sika moko bandeko ngai na koloba mingi te bokomona na ba video na batu oyo bafingaki bokomona bango toujours ensemble na ba photo kolia bandeko boyebisa ngai biloko oyo tozali komona bandeko oyo bafingaki lobi baza esika moko boyebisa nga bandeko ezali malamu bolanda image oyo ndeko oyo afingaki mais lelo bazali esika moko bokolanda vraiment image oyo très bien batiela bino bomona bafingi Roger Lumbala baza esika moko bafingi Kabila bazalaka na bango esika moko nyonso tu batraître na kati ya combat esengeli peuple congolais azala vigilant bolanda nakoya na poto bokosala nga rien tala bandeko biso za mibali ya tembe soki benda za mobali ya tembe anyata mais est-ce que vous avez na za koloba ke biso za mibali ya tembe awo za Belgique soki benda za mobali ya tembe anyata bongo tuna kaka ngayo na oloba bongo tuna nga mubola ngona uzomtira on repose aya tomo na ya na Belgique tala bango mibale bango ye bango mibale bongo ni bango ye bande kona ngai oyo komba ndenge nini botala amiral James il est ici avec nous pouvons l'applaudir tala ye ndenge baza kokumisa ye bande kona ngai na banzi bolandi biso na émission na biso ya mpoko mwa lelo pona kolakisa bino bandeko oyo bobundaka komba il faut kozala vigilant bandeko ebele tozali kobundala bango komba bazali na bango bakombatant te bazali batraître bazali bainformateur bazali bato bapesaka nyonso tu bokolia na bango na moi lobi bokomprendre te na butu makambo bakombateur ezali koévolue te bango baliaka sani moko bandeko na ngai ete ya bino ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de Vupertal toujours na kati ya bato j'ai vu, je ne sais pas si c'est mais tu peux t'emballer na bateau baza na ba M23 vraiment ba congolais na zo comprendre que ceux qui mutaza muta M23 il faut voter libanda dépend des armes, il est trop pacifique, je pense. Hein. Non, pacifique, il faudra demander d'aller arrêter Kabila et de lui amener les côtés. Oh. Il sait très bien que Kabila a les armes. Comment pouvez-vous aller arrêter quelqu'un qui a les armes et de lui amener les côtés? Je ne solliciterai au grand jamais les citoyens congolais, surtout de l'étranger, parce que je sais que le rapport ne servira absolument à rien.
ils ont supporté M. Etienne Tshisekedi, ils ont soutenu M. Etienne Tshisekedi. Les résultats que nous avons, Tshisekedi n'est pas président de la République. Aujourd'hui, John Ngongala est en prison. Personne n'est capable d'aller le faire libérer. Il y a Moloto qui a été tué. Personne n'est parti pour venger ces Congolais qui ne sont pas, qui sont tués. Alors moi je dis tout simplement... De prendre des armes, parce qu'il est trop pacifique, je pense. Hein. Non, pacifique, il vous a demandé d'aller arrêter Kabila et de lui amener l'Icoté. Oh. Il sait très bien que Kabila a les armes. Comment pouvez-vous aller arrêter quelqu'un qui a les armes